toke tokomi na bifir nde tokoti côté gauche na côté gauche namoni lopango ya molai tokoti na lopango ya liboso nini namonaki na lopango ya liboso ebele na bakisi na maboko bamosusu na bakamokel bamosusu na bachloroquine bamosusu na bakinine bamosusu na baserin bamosusu na basizo bamosusu na baposa nzete bamosusu na bamungwa bamosusu na bamatiti ya bakalebasi basimisima na maboko tokoti babebe bayembango na kolela baotatisa biso bo babebe ya liboso kitoko babebe ya liboso onamoni kuna sante ya bien na bilamba pembe babebe mitakala o bana banani mpo nani basimi bakisi na maboko nyao mpo balobi baopeso $1000 mpo balobi baopeso 10 000 olie obota na mutu yo okoma kobota na banyama balatika bebe ya moki ya pembe complete ya barafia ya bilamba barafia sapatu ya rafia ekoti ya rafia nabi pourquoi ça atini ndoto te aza koko akala kufa za mokozi bango déjà baminganga mayelo nzamba pesi bango alors ze mususu yaka ezotungisa mutu ou bien mama kufa mwana soit na position mabe soit nini est-ce que bango eza métier na bango ceux qui balongoli mama bongo zeme soit zeme ke vana na place mabe zeme ke vana na kota mabe alors ba bimisi mwana po mama bika est-ce que basali lisum alors ceux qui ba aye pa na yo ça avortement lisum abino hôpital na bango na poto nembeza bongo kosala te lisum yo moto eza docteur a chrétien poto ezalo mokolo na ke na église a passé Wallace après 4 portes oyo tokomona temps de feu lifelu donc topusali déjà na lifelu na fere ya baporte eza lifelu merci soki tant tozala tolinga tosisa ometa eza te lundi tokoma ti lifelu mpe même lundi tokoma ti trône de Dieu mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo bateli le nazarien lipamboli oyo monanaka tempeni mama kandelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokisitana longo na nzambe oyo babenga na makomi. J'aime lorsque le serviteur de Dieu a dit il est sans pareil, il me comprend mieux que ceux qui sont autour de moi. Car toi, Seigneur, tu es au-dedans de moi. L'on peut voir le cœur condamne, mais toi qui vis dans mon cœur, tu compatis. Il n'y a que toi qui peux relever avec amour et douceur ceux qui sont faibles. Et tu interviens avec tendresse et affection là où la dureté de l'homme peut conclure fatalement. Shalom, bonjour et bonsoir chez vous. La princesse toujours à mon poste, comme dit Habakkuk, pour vous servir. Et lorsque je vous sers mon Dieu, le créateur de l'univers. Dans cette émission témoignage, je reçois toujours maman Déborah, mon invité spécial du jour, toujours accompagné de son fils Michael. Et avant de dire un bonjour aux hommes de Dieu qui sont sur ce plateau, je demande à Yves Ebolofa et à Alain Kiakala qui sont derrière la caméra de nous donner un cantique pour la gloire de notre roi Seigneur Jésus-Christ. Et on se retrouve tout juste après. Régie, à vous. Yambalo ya kama ministra
Nazokatela nzambe losako na se siko. Tozokata losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga. Tikela katela. S'il vous plaît, yoka. Olingi lipar, olingi kopot, olingi mosala, bona nini? Ba bébé oyo bakena mokili. Elle bazo charger bango mbala moko baté bango ba cacher na elongi. Pasteur, évangéliste, apôtre, docteur, président, ministre, professeur, maître, comptable, donc batie déjà. Batie bango. Nabi siko ba kenewa. Ba lobby bazo kende na mokili bako kota na mabuma batu baboti bango après era koli abani ko sa mosala na ye ba yebsinga tala ministère ba pesa mutu te mutu abota na ministère do eza Saint-Esprit apesa tala différence entre don na ministère don eza puissance à Saint-Esprit et koki ko continuer comme ko katana mais ministère mutu abota manango awuti nango na lola aye nango na mokili tanso ekoki abandi musala yango moni nzamba yebisaki Jérémie nzamba pona yo zalaki na nokota na libuma mama na yo te c'est que Jérémie awuti na maison nzamba poni avant yango batela ministère babatela yango mais batu basama seki ministère outa nango na lola oya kitoko po moni retard nzamba zo sunga mbango te yo wana kezwa ministère à Satan or keza na ministère moko étoile moko o batu babanga yo ministère outa pa nzamba ministère bakena kozwa na banganga te o na keno zwa ton nga ezaki nganga sala nga cérémonie o papa na biso apesa biso code ya famille yango do non ministère outa na nzambe ozobotama nango mais Satan ezobotama aye kozelo pa botola pese mission na ye na Jean 10:10 eza koyiba eza kobebisa eza koboma ministère tala ministère nzambe place outa na maison de sainteté baye na mokili bakoya na mokili bakokota na nzoto batu o nzambe moko alingi après balobi na nga tobima tobimi olie to continuer na mboka wana te tobimi na porte tozonga lisuti na bifurcation tokomi na bifir ange yango asali liso boye côté gauche ale biso tokoti nini tomonaki na gauche nakenda tiko kuna kaba ange oyo toza na bango babi tobima tokende tokomi na porte oyo tozonga ngabi tozonga mokili oyo te tokeka toke tokomi na bifir nde tokoti côté gauche na côté gauche namoni lopango ya molai lopango yango bakomi basalemaka na mabeni ya bafil de fer
lopango yango badivise yango na 5 clôtures. Donc première parcelle, deuxième parcelle, tina 5. Quand na bifurcation tokoti na lopango ya liboso, nini namonaki na lopango ya liboso, nakemona babebe mosusu mike babebe baboti sika ebele baza na ndako te, baza na se ya nzete malili te, kana kati ya lopango boye ebele na bakisi na maboko, bamosusu na bakamokin, bamosusu na bachloroquine, bamosusu na bakinine, bamosusu na baserin, bamosusu na basizo, bamosusu na baposa nzete, bamosusu na bamungwa, bamosusu na bamatiti ya bakalebasi basimisima na maboko, babebe mosusu na forme ya bamakaku banyamazama, babebe mosusu na forme ya bambwa, babebe mosusu na forme ya banyao, ebele mutu likolo ya mutu. Tokoti babebe bayembango na kolela baotatisa biso bo nde batie kiso ngabi o bana banani babebe bakoma mwendo, on dirait batuti makala bapakoli bango, ngabi babebe ya liboso kitoko, babebe ya liboso onamoni kuna sante ya bien na bilamba pembe, babebe mitakala o bana banani, pona ni basimi bakisi na maboko, pona ni bamosu na forme ya banyama, o babebe ya banani ebano mawe na yoki pasi babebe baolela baotala biso na miso anja bi oyebi bano te nabi te abitala bango biozo yeba bango te nabi noki yebela wapi mitakala boye babi eza bano bosopa bazemi bobwaka tala bana na bino bosopa bazemi, tala bana na bino bobwaka na bapoubele, tala bana na bino bobwaka na kalamu, tala ndenge baza koto baosouffrir nabi vraiment bebe oyo nasopi zema yebi na eloko te mpo na nini aye kote oyo baza na pasi bo mpo na nini botia bango na maison babebe wana te, balobi mwana akufi na lisuma mama na ye, mwana akufi na lisuma papa na ye, bebe moke bakojuge ye, jugement na ye kodépendre ya baparent na ye. Comme papa na ye asopaki, mama na ye asopaki zemi, mwana wana koke lola te akozalao azozela soki mama na ye akufi na mokili bapesi ye mwana na ye. Tala nde baza na bibongo o baza baforme ya bamakako eza banani obi omoni babebe baza na forme ya makako, na forme ya basinge, na forme ya bachimpanze, eza mutu nyonso asangisaka nzoto na nyama. Ndenge apotre Mikala ayebisa biso babanosa ezala nzoto na mabata, soki abongola motema te apotre Mikala ifo kosomelanga ta eloko kado yaya, soki obongola motema te mwana nokuna ninga tikala peka forme wana anyama, otiki mutu basi baza ebele ozoke bala mbwa osala ekobo na nyao mpo balobi baopeso $1000, mpo balobi baopeso 10 000, olie obota na mutu yo okoma kobota na banyama na kati esprit mpe obotaka mwana no aza kuna. Badokter nyonso o basopa bana basi bazemi, badokter nyonso mwana mwasi apesi mwa mbongo ale asale bacésarienne so bakiritage césarienne te, soki bakiritage so nini abinisi zemi wana mwana wana aza na ciseau no na maboko. Docteur monganga infirmière okoma spécialiste akosopa bazemi, mwana wana azozela yo na ciseau na serin na maboko.
mwana wana alobi soki oboya kosopa mama na nga zemi na linga na kufa te nga na olanda mama te na olanda yo docteur batu nyonso yo mama bima spécialiste ba nzete nyonso yebi nzete oyo so na sali bozemi na nga petit problème bana wana bazozela yo na bite na nzete na maboko na ba matiti na ba mingwa bana o baza forme ya mbwa batu ya lesbienne homosexualité erozo sensa nzoto mwasi na mwasi na boboto boye ozobota te mais l'esprit ye babi obota bana bambwa bana banyao ozobota na esprit basango nyonso bapaster nyonso babénir mariage à lesbienne mariage homosexualité bomona bokozala lola te il faut se repentir bana na bino bambwa baza kuna bazozela bino bana banyao batondi kuna eza pasi nga epesanga mawa bantu ya inceste ndeko na ndeko aza mwana mama leka aza ndeko na nga propriété esani papa na bino ake bota na mwasi mosusu wana ndeko na nga te bozosangisa nzoto bana yango baza kuna na forme ya baibu bazozela bino na bakisi na maboko yo moto ozaka tembe continue kotia tembe yo moto omoni ke non na kose repentir te naza elombe vanda na yo dara leva eza mosika te kotika nayokaki pasi na leli nakiti elongi natuni pasteur mama yo moto opoza question ke sikoyo tokozala nde nini bato avortement natuni ange nga mpe nazalaka na classe nasopa zemika na mobali na ngao tozalaka bafiancé nga nazwaki zemi bo nabangi fo nasesa classe nameli kisi mais na bongoli motema natubela na pasteur bapasanga délivrance est ce que mwana ngo mpe aza kakawa azozelanga ti lelo kakawa babi te kidisi elongi tala mokili nde na kidisi elongi natuni mokili yango ezawa babi tala se natali boye na se namoni mokili kote ondire na libulu ya monene namoni pasteur moko na mokili kote azokire mwana mwasi moko mwana mwasi wana dévoile ke nga nasalaki ekobo nazwaki zemi namelaki kisi nasopaki zemi era tubele sili pasteur apesi ya conseil pasteur ayambisi mwana mwasi yesu mwana mwasi ayambi yesu comme seigneur et sauveur alapi ke nakosopa lisusu zemi te sikoyo na mbala moko pasteur atomboli maboko asengi na nzambe alimisa mwana wana pasteur azosengela mwana mwasi pardon nayoki kuna musika vo ezobenga ange atala bana wana kende na bloc ya avortement tala mwana tel na numero tel zwa mwana wana mama na ye na mokili abongoli motema ayindimeli jésus nde ange nga mpe karote babi tala ange ake mpe amoni mwana yango azwi ye na maboko aye na ye na porte na bango porte ya clôture wana abi nani azoluka mwana nani aza na posa mwana nani azoluka bebe namoni mutu moko aye ya mwindo na mapapu ya chauve-souris ngai naza na posa mwana bazwi mwana wana bapesi ye atie mwana na tolo azosepela na mwana wana ake na ye nabi mutu oyo nani mpona nini aza na mapapu ya chauve-souris
bino bozana mapapwa propre boy lokola bandeke ye a chauve-souris ndenge nini ake na bebe oyo wapi balobi ke wana Satan Lucifer mwana wana azokende na ye kopese na bamnganga azopese na bamarabu azopese na bamama oyo basala bakisa kobota so asambelaka te kisa kobota nyonso ezaka masumu te eza mosusu ayebi banzete ne bien akosala mpe oboti me mosusu azosala naki ndoki baoyo nzambe azoboya eza baoyo basala naki ndoki me oyo ayeba nzete na ye oyo esokola bamatron bamatrice eza mabe te ayebi banzete mpenza na ndenge ya bonzambe me oyo mosusu ya baceremonie ya condition ero ozokende kotala nsima te so babengi yo beta na ndako kondima te beta maboko ero ozolia mobali amona te boye bacondition wana bana wana bauta na deuxième monde bapesi ye mwana wana nabi me mpo na nini bapesi mwana na Satan babi mpo mwana wana akufi na lisumu nabi me mama ni abongoli motema no babi eza mama abongoli motema eza ye te ya akufi deja na péché soki azala azotala nano akufi te erizeme ebimi ye azotala bakosengela mwana wana pardon ye vivant mais soki akufi deja pardon de péché eza lisu te mpo akufi balobi na nga oyeba te esprit abota esprit chair abota chair ero oza na bonzambe okobota esprit ero oza na chair obota mpe chair chair eza banani eza bato baoke banganga bato bake luka bana mpe mutu nyonso oyo azwi zemi ero ozwa zemi wana oyinaka bato ofingaka bato otyolaka bato elongi ka kokanga Satan mpe akozwa esprit ya mwana bongo atio na wapi na libo na bibo eri bana wana baobotama bazala mabe bazala ndeni abi te akobotama kitoko abotami mpe kitoko mais différence na bango eza na bacaractère okomona mwana botami mwana wana aza na esprit ya vengeance so abundi alokotaka mabanga so abundi akwebaka machete akezwaka machete na oboma ye donc avengea makila na ye oyo basopa ye zemi mwana wana eka esprit ya bituma makambo asalaka ya mabe mwana wana apesa na baparent na esengo te ayokane toli te so abotami mwana bongo il faut déjà yo mama omitala obota mwana wana ndenge nini mwana wana pe akobotama mpe maladif apesi bino condition omoni nga naza koko tel na ye lisusu boso netre mosusu na kikwiti balatika bebe ya moke apeme complete ya barafia ya bilamba barafia sapatu ya rafia ekoti ya rafia nabi pourquoi ça oyo atindi ndoto te aza koko akala kufa aza mokonzi naolia bakiti na bamesa ata nya ukondoko namona yo natya yo na mwamba na minito na kata mpe na katikati ya saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il naza mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita c'est du sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubiloko. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pona zela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai.
bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution ya produits alimentaires tosali po tosunga bandeko oyo même oyo baza na peu de ressources comme on a bandeko on baza à niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à ozuga biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kobungate, Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta, vous allez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça c'est du sérieux. Abitia. Moi, non, outil maison d'avortement. Bon, le caractère n'a pas passé de force, bien que la table. Et ça, bana, au moins, na botami a pesin doto. Au moninga noko akala na zongi. Nema yé na église. Na tuna bobana bo soto boti ba to boka bango. Babite ko boa kayete. Aza mutu ya nzambe me mwana ya Satan. Satan akela mutu te. Bana wana ezala avortement ezanza bakeli bango. Me baza bato a Satan. Siko boti mwana bongo zoye mema ye na banganga nzambe oloba ndengo zwaki zemi wana ezaki nini. Ero ko tubela bako passer au délivrance. Mwana wana suivi. A commis mutu. Un prisonnier du diable peut aussi devenir un prisonnier de Dieu. Comme un prisonnier de Dieu peut aussi devenir un prisonnier du diable. Judas, azaka prisonnier de Dieu, a combattu prisonnier à Satan. Saoul, azaka prisonnier, Saoul, dans l'Ancien Testament, azaka prisonnier de Dieu, a combattu prisonnier de Satan. Saoul, Paul, dans le Nouveau Testament, azaka prisonnier du diable, a commis prisonnier de Dieu. Donc, au bois kayete, même il y a une délivrance. Au moins, nous avons kuluna. Au bois ka mwana wana te. Raisonner et rozaki na zemi ya mwana wana. Avant zoazemi, ok, non ça bakisi te. Soki osalaki bakisi te. Et rokomi na zemi, ok, non ça bakisa basanga te. Pozo ozano ndumba, ok, ça bakisa sanga po mwana kufa na sanga te. Yo kufa te na era obota. Obota mwana deuxième monde. Mais mwana wana ko boa ki sete, mema ye na église. Pese na parti oyo na bondeli bakulu na mingi na Kinshasa. Na Kisenzo. L'église Sebeko kuna ebele babongoli mitema. Na Congo Gospel awa na Mombele babongoli mitema. Na côté ya Kingasa na Suka bakulu na ebele ba se repentir. Ba mama na bango erba yoki bazui bana. Bazo ya na bango mbango. Tozo sambela bango to yambisi bango Yesu. Na Selembao babongoli mitema kuluna azui vi akomi mosali na nzambe. Mwana oyo azouta maison oyo okomona meme mwana no mwasi ki ndumba pesa mbwa akolia te akouta pe maison oyo vengeance oyo mama wana azalaka ndumba ye mpe azwi yango bondela nde nzambe nga natunaki donc mwana oyo nga na sopi zemi aoya lisuka me libumu na nga abi te yo obongola motema me bazwi ye bakepesa bato mosusu basambelaka te bato balingi nzambe te bato bazala na zemi ayini bato obota mwana ya bongo me mwana ngo obwakise te mema ye na église
nde nakitisaki motema na nga yo moto osala baavortement yo monganga osasa bato baavortement senga pardon na nzambe mpese nano okufi te oyebi tokomaki na idiofa papa moko ya docteur ayaki komona biso na baapotre mikael kenga na sopa baza emimi bobondelanga nzambe biso topase kitam topase délivrance apotre ka etopesa mokongo papa na kufa papa ya docteur wana mais mama wana tozokende malame na kokitana tuna motuna rapport à bamédecin baolanda biso babaki natunela yo etuna mama ntango okóma na étape oyo ete bango déjà baminganga ya mayelo nzambe apesi bango alors ze mosusu eyaka ezotungisa mutu ou bien mama akufa mwana soit na position mabe soit nini est-ce que bango eza métier na bango soki balongoli mama bongo zemi soit zemi ekevanda na place ya mabe zemi ekevanda na kota mabe alors babimisi mwana mpo mama bika est-ce que basali lisumu te asali lisumu te te ebongo na ndenge ya cadre ya mosala na bango to mwana bamboka bapaya eza obligé mwasi so alobi ke alingi obota lingi soki abi na obota te na obota te ye soki azosala l'hôpital ya bongo alors soki aye pa na yo osalisa avortement lisumu abi na hôpital na bango na poto eza bongo kosala te lisumu yo moto eza docteur ya chrétien poto eza lo biso tomoni te mondele mokolo nake na église ya paster wales namonaki mondele aye délivrance na paster wales mpo nani apase délivrance na poto te mondele ayaka na mwasi na ata ndene oloba bo paster wales aso azolandanga paster wales mondele oyo ayaka na mwasi na ye na mwana mwasi wana azalaki na mwana moko na mwana mosusu azalaka na église wana alobi ke azwi ye mpe ake na ye ayaka nini na présence na nga eza ndoto te tozalaka na papa albert te ebongo soki po te eza lola bamindele baya délivrance na congo pani donc ezali yo docteur ya chrétien mokristo kosala yango te tala ya na nga aza sango mwana mama kulutu na nga aza sango na katolike ake na poto na place azalaki papa na alobi ke revenir mariage ya mwana na nga ye mpe abanokanisa eza mwasi na mobali aye kobenga bango ke afa tokóma dimanche bayamisa bango nde basala bapase basala wana ye amonika basi mibale baoya ya na nga atuni wapi mobali no oyoyo ye mobali no mwasi na mwasi abi ebongo nini awa baobenir ya bingai na wuti afrique précisement na congo na jeunesse nyonso na kabi na nzambe na bongoli motema na nga ke na kosalela nzambe na kokóma paul nga na ya kobenir mariage ya mwasi na mwasi na kosala yango te na kosala yango te papa na boyi ke alobi komo boyi kobenir mariage ya mwana na nga bima na ndako na nga ya na biso abima me lelo aza lisu na poto nzambe atombola ye makasi aboya azoyebisa nga petite sœur ata moto aye na mituka bambongo ke mpo botonga lopango na congo na benir mwasi na mwasi mobali na kosala te akufi aza bien kutu na poto ozokoplane yaya eza te ke mpo yo mama stefani ozoke poto bayele oyo balesbien obenir yango boya ata babengani yo na ndako mafu lela na balabala nzambe olokta yo yo olanda histoire ya apotre yoko te o motu wana abengana bango na ndako mpo mwasi na boyaki kosala ekobo na mokolo ndako apotre yoko na maladi babimise na balabala abandi kolela na balabala aleti mutu mosusu aye kolokota bango amemi bango hôpital tala nzambe aza motu te tosa nde nzambe docteur kotosa te soki eza ka mwana ake na batrompe wana eza péché te mwana aza mabe te ebo moto ya mabe batika ya polone baso ekuti deyake mutu ye mode amimelela kisi amela kisi yo ye te moto so ameli kisi orosauve un obimisi bipola wana eza mabe te merci eza mabe te ozobimisa salite na awa avortement tooloba yaya
eza o moto aye na mbongo zwa mbongo sopanga zemi kosala yango te zwa mbongo soki bato baye zwa mbongo oyo sopanga zemi boya nasala te naza chrétien. Merci maman pour na lelo tokiti awa etikali ba 4 portes hein, etikali 4 portes après 4 portes oyo tokomona temps de fait lifelo et donc topusali déjà na lifelo na fere ya baporte eza lifelo. Merci soki tant tozala tolinga tosisa o meta eza te lundi tokoma ti lifelo mpe même lundi tokoma ti trône de Dieu okoma ti na trône de Dieu na kiti ya nzambe nga na moni nzambe lundi. Voilà. Donc lundi reposer nga liso ba question te po to sukisa na trône de Dieu. Tes questions to yaka vendredi. Vendredi. Ba question tika ka pona vendredi. Po to bato ebele baloba Yesu aza nzambe obi aza nzambe te. Voilà. Okuta est-ce que aza nzambe obi aza nzambe te? Pona ni mosusu aza nzambe pe mosusu aza mwana nzambe boyoka ngo lundi. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Apôtre Michael. Merci maman Stéphanie. Je crois bien que lelo maman a lobby pe moi mingi a parlé sur ma caméra d'offrande to ba dim nenga maman otukoloba. Soki o comprendre malamu te. Tango nyoso tozo zongela kaka. Zela na vendredi lokole kozala live. Luka ndenge ya kosala ba contribution nyoso ndenge kosenga po ezala vraiment connexion za biso na temps malamu pe ezala vraiment na difficulté te. Ndio ko poser question na yo wana. Alors on est causé la malam maman talisi biso ba makambo ebele oza pe na problème peut-être ya ba avortement tant musupe mwana ndenge maman zolo ba wana po makambo nyosa ko bana ko expliquer o kaka na ndenge osala te parce que internet est appétant mwana mususa obota mwana kaka ko bela makila ko changer makila mitala malamu tant musu mwana wana utala ba konso wana mais c'est possible na nzela prière na délivrance mwana wana azwa nini délivrance donc nzambe apambola bana na nzambe bele nzamba asunga biso to bondela ka mingi pe pona mama Deborah bo bondela pona équipe ozotambola na mama Deborah bo bondela pe pona équipe ya Nazareth tangu nyoso bazwa biso na chaleur makasi pe nzamba apambola bino batu nyoso o bazak na kasa ko contribuer ko sunga na ba transport ko tinda ba o bo frère na bino. Merci. Merci, nous sommes arrivés à la fin maman numéro de téléphone et puis vraiment nzamba pambola moto na vendredi pe on signaler bande ko na lingi bino mingi ko décourager te que on a sala ba avortement ebele non ero senga pa ngape na salaki avortement mais lelo nzamba sauvanga a pardonnanga yo pe ako pardonner. Amen amen. Vraiment bana wana ba kokende na bato balingi ko sambela te mais yo aussi pardon des péchés bato pe o ba boti bana bongo vraiment na supplier bino bo boa kabango te ba président de la république baza wana ba ministre baza ba pasteur baza ba ya na bango ba sambela bango nzambe ba okoma bien numéro de téléphone nanga 081 49 33 98 3 081 49 33 98 3 vraiment pour la live auto ça la vendredi vraiment ndeko nanga luka ma contribuer botike la mwana moi si au chargé te sinon te sata ko côté la épée à côté ton nom de Jésus mais à kokota te amen amen à ko dicter nyonso ka pamba na kati ya molimo aza mokolo mais na cher aza mwana lokola bana nyonso bosunga pour passer bien yo préparer ba question na yo ba question ezala mayele ezate question moni ke ezana nzela te opposer poser makamo moni na témoigner sur prison na témoigner sur royaume à Perse na témoigner sur Jérusalem ba bâtiment na témoigner sur ba offrande ya bien posé ba pasteur bandeko nanga ba pasteur na lingi bino nyonso na monde entier na pesi bino mbote bomi tumisa te za reproche nga masali biso na ngape na kati nous tous tala musapi nanga omonde no sala oyo ezongi wapi seke ngape fona se repentir pona zalate un jour baninga nanga bakelola batuna te na kelola ngana ke mona na lifelo lokola ba Kristo ya be ya kikinya ngana zana posa un jour pena ke lolo
bon silicaté au contraire tout se repentir tout tonga véritable église oh ils ont préparé aucun enlèvement nzambe apambola mutu nyonso a contribuer na prière na offrande na intercession tout nzambe apambola bino nyonso bana na ngai ya molimo pe ya nzoto bino nyonso boza ebele tous les pasteurs o ba yabanga na l'église na bango bino nyonso nzambe apambola bino na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Donc, c'était au Bétakaka le 30 vendredi. À partir de 18h juste, l'équipe, il y a les Nazaréens avec maman Tiffany, maman Deborah, ainsi que papa Michael Touzalawana. Je crois que nous connaissons papa Albert, et pas aux plateau. L'équipe est en moment fort. Il y a intercession, il y a prière. Tolobi maman a reçu la prière, a rebondé là-bas. Tobanana no na likambo a bengi prière. Lorsque tu reçois la prière, maman a kokende na rebondé la pona bato. Ana mwana zana kawana. Ozo benga parfois maman ozo zoité. Ces jours-là a rozala. Donc yesu papa saki bato nyonso lipa mobimba mbate. Akateka mo eteni a pesio, a eteni a pesio. Donc ko na pesio ekutani prière ba oselo ndimaka iso biksi moi. Parce que là bas couvre-feu ils allaient dans ton banda 18h juste. À 20h30 to kata pour que baketika sur c'est en effet elle a bandé comme sous maman ya kana bango baza na plateau tenu ozomona na papa Albert Père Rosala na plateau alors et ça la bien mukolana baye moi mai na Mrs Ali alors ça bien mukolana baye moi bilé so balonga ki avant baki mambouteillage baye lem so balia kité écoute préparation ya ndenge bosala ki tout ça qui a ndeko na biso papa Timothée na yamba ki bango to koza bandeko babaki bolambela bango quelque chose balia et que ça malamu tant baye moi sucré bameli et que ça malamu Kinshasa courant ils passe alors on connaît aussi ils ont direct photo payer ça groupe eza na sengo somba groupe T groupe eza mais que ça ba carburant est suffisant alors que ça connexion est suffisante et que ça biso na suka tant que aussi ça pour ani péter bandeko pe bazana ciment ba kozala 4h du temps même sous 5h du temps bazo bon ça matériel les surtout pour me laper mais elle souhaité ce peut maman Tiffany paye à pambo mais elle souhaité mais to et témoignage reçu qu'à vendredi to ko ba wana ezaka juste pour aussi ça ba porte avant lorsqu'avant à komana trône je crois pour les qualifier pour les qualifier mais avant comme à la trône pour la question trône peut aussi en live nan dans la partie nion surtout à sali koto ndebo rotuna mituna bongisa otinda connexion ko banda déjà mkolo ozota l'émission lelo tinda makoki na yo na ba kombo o wana bati wana yenda za charger ya les Nazaréens oyo a ko récupérer yango ensemble to travailler toujours na transparence même quand on a soko bi que maman Tiffany na suka témoignage ndenge maman Deborah koleka en direct na moni bokopesi la ngai transport oyo oui, les Nazaréens tous en la transparence. Donc, Tinda, na moni que maman Tiffany, li puta au bopé son maman Deborah, na nenge panda to bandit to yawa. O nyo so moni kola tcho na motema jusque là, au moni que au Tinda on a les Nazaréens enfin que na suka émission to la maman ta la partie elle bosso to sali on bala na nzambe ba pambolio. Yango kola kozalo kumu, papa qui la bala, maman Lauriane la bala, maman Louise maman Betty Kokele en États-Unis, Nekab Nekonanga Moko, maman Foura Tabou, papa Kaïs en États-Unis, Nalingi Bino Mingi, Nathalie Moussibou, maman générale, Losa Kona Bande Koneso Bakolanda Biso, Eyoa. Ciao. Naolia Bakiti Naba Mesa. Ah, Atanya Ukondoko, Namona yo, Nachayo na Mwamba, la minito na kata bena katikata saga fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il nazana mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mkio nazana ngo na agence moro boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment on dit bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme on Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sa su mulongo kuna.
Pendant que là, kuna eza mambo mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli ah tika boyeko yeso mona makama bongo na monte bat papé si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango bandi mama leki nanga yebisi ngai mais na ndimite na lingi na mona kimona mbeso po likamba boye na monte na ne salamate mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali ya distribution ya ba produits alimentaires tosali po tosunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme on a été bandeko on baza na niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15 donc so na mbongo te ndeko na pota ko sunga yo awu zika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikolo ebele awa na sena mokili e bongo awa tozawa poto yeba adresse awa na boutique Nazareta eza esika ya kobunga te toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah direction Elengesa Monkoto numéro 1 à face à église catholique ah Saint-Vincent d'école. Comment numéro de téléphone vous en avez déjà vous en avez on a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suisse. Ah non 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 Nazareta nous allons la Congo Sili Julia ngana kangisa kia fufu ya modé yo bandika na fufu oui pour Nazareta dans un système mbimbi na mbongo shingo bon ok vous allez Silio Ça c'est du sérieux. aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebanaki jakokoma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarete lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokisikana longo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po